Dans l'entretien, Kobengi, pasteur Moke, à comprendre la nationale offrande. Ministre de Zambé Tata Biso, to bien les sous les personnes yo, ko peso bateau de prospérer fani bokonzi. To komi na tango, oyo msa, pote yo fani sa, ero kabela ni so mwana na yo moko Yesu Kristo. Ayadi ukupwa niki na mporo ntina mabele biso, Yahweh, ero ni to bozoki sa ipai na yo. Atango to mopesa biso, Yahweh bokokate. Na oyo pesa kibiso simo motema moko na moko ayebe pambo ni yo ebila ni kolona nyose Yesu yo kosala poro bebo ineye atiki mobele bomo na komo Yesu o azali kolo bebo bigisi biso biso bas to robi amen. Abengi tata dia kapinga boya pona ko tamsa biso na loyembo wana dans l'entretemps ba dia ke bazali koleka pona ko doit offrande. Biso nyonso tokopesa nzela na groupe na biso mpona koagrémenter juste à ce que toleve corps. Inji tozana bosinga na ona kati. Inji il est là-dedans. Bakata Molongo, il y a bateau parce que mon moment n'est pas venu pour être bateau les gars pour recueillir. Bateau cité, le légué biseau, ça et non pas batignon, s'il vous plaît. Oh, il y a malam, il y a dépôt, il y a fleur. Chef. Il y a comme. Bah, il y a sa famille autour, il y a un cercueil, s'il vous plaît. Bandeko tokobenga soki bomeki botelema wana te po bopesa ntango mpe nzela na bandeko mosusu baleka na ndenge esekeli. Tolobi ete
ba bokilo ya famille Kimpanga baleka mpona kodepose germe de fleur ya bango. Na nsima ya bokilo tokobenga réunion bolingo ba milengele tosali mwa lombango babokilo ya esika ezwami bino s'il vous plaît oleka mwa lombango kodepose fleur na bino. Famille Sabaki Amilengele. Tobeki bakoko nyonso baleka na nsima yango nde famille bo bafotokopie we na nsima famille Mpia famille communale. Famille Mompila. Famille Mpia. Famille Mpia esika ezwami bino boleki.
l'instant, c'est Nakontia Libota. Oyo banaki na biso bilolo oyo osengi na yo zali mopesi nyonso esalema bongo na lokumu na yo tata mwana mpe lisongi ya molimo santu tolobi amen. Nasengi na sécurité. L'impolitesse de la mort, promenade sans retour pour les pécheurs. Barwa bakoy kova na peti na bango, bazali kolia ape komela. Liwa ekoti ezwi moko eke na ye, pe ezongisi ye te. O liwa, eyebi bakondi te, eyebi semame. O liwa, ekotatola, makita. Kaya bomoi na motwe liwa eko banzaka basekele nyonso ye suka ya bomoi na motwe yango bakumisaka te soki moto nakufi te toyebi te basekele nyonso ekobima yango balobaka te soki moto nakufi te.
veuillez vous asseoir. J'aimerais vous rappeler, surtout pour celles et ceux d'entre vous qui venaient ici pour la première fois, vous devez faire attention à vos sacs et à vos poches, parce que vous ne connaissez pas qui est votre voisin qui vous accompagne dans ce lieu. De deux, pour garder les sites propres, surtout les quartiers réservés à nos chers disparus, il vous est formellement conseillé de consommer vos bouteilles d'eau avant de commencer la marche solennelle. Aucune bouteille d'eau ne peut être emmenée dans les quartiers réservés. Nos amis les philosophes Sénèque, les philosophes romains, en l'an 60 avant Jésus-Christ, disaient déjà ceci: la mort la plus douce est celle où l'on se voit pleurer de ceux qu'on laisse sur la terre. Fin de citation. En ce moment circonstanciel où tous réunis sur cette place de l'éternité, dans cette belle cité qu'est la nécropole, pour rendre des hommages solennels, prendre congé et accompagner dans son dernier voyage vers les pays lointains, je citais M. Mabanza Moulengue Godefroy. Il est de coutume pour la nécropole d'avoir une pensée profonde pour cet être cher et de présenter à vous, sa famille, amis et connaissances, tous réunis à ce dernier rendez-vous, nos condoléances les plus sincères, tout en vous rappelant les Boulouémé, territoire du Diofa, dans la belle nouvelle province agricole du Kouilou. C'est le lundi 3 juillet 1950 à Intuem qu'il voit les jours. Et il vient de s'en aller, rejoindre tous ceux qui l'ont précédé en nous quittant le jeudi 4 avril 2018, ici à Kinshasa, en laissant et loin de cette terre à Taplito, et cela au terme d'un parcours de vie écourté à 68 ans. Il s'en va et nous laisse une riche progéniture composée de plusieurs enfants et petits-enfants, sans toutefois oublier sa charmante maman veuve, tous éplorés et désemparés par ces voyages prématurés. Pour tous ceux qui l'ont côtoyé, il ne pouvait en être autrement, puisque Papa Godefroy, cet agent retraité de la Foire internationale de Kinshasa, en sigle FIKIN, était un homme doux, un grand travailleur, courageux, sociable et non conflictuel. Il savait apporter aux autres ce souffle de joie et de bonheur de vivre. Ce fervent chrétien protestant, de surcroît diacre et choriste à l'église Congo Gospel Mission, dans la commune de Massina, il était fidèle à ses convictions tout en respectant celles des autres. Ainsi, nous pouvons lui reconnaître le mérite d'avoir assumé son identité de chrétien au sein de sa grande famille, mais aussi dans sa communauté. C'est pourquoi, bien qu'il nous quitte sans va ce jour, en emportant avec lui sa bonté et sa marque de générosité très remarquable, il nous servira encore pour longtemps de référence, et désormais, il fait partie de ceux qu'on n'oublie jamais. De la rue derrière, c'est ici, chers amis, il faudra revenir pour référer sa dernière demeure physique, car la nécropole vous est accessible tous les jours de la semaine, du lundi à dimanche, de 9h à 16h, et que les visites sont gratuites. Au nom de toute l'équipe qui m'accompagne ce jour et des partenaires dans l'hôtel de ville, une fois de plus, je vous demande pour vous permettre de marcher vite, de ranger tout ça.
Kuna bapanza na kana bango no. Nani? Nongola sinapatia zaki. Nongola sinapatia hiyo. Muyibi moko boye bakosa kote. Potion, le ils sont en train de potion.
joue bien. D'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Diakre babanza, bazwaki yo na mabele, lelo yo tozongisi yo na esika oyo bazwaki yo. Toboneli Nzambe. Nzambe mokokisi na bilaka papa na Yesu. Totoni yo tokumisi yo pamate Bible lobete. Mutu aza na mabele pe akozonga na mabele. Lelo yo diakre mabanza oyo tina kina mukili mikolo na ye koki tozali kozongisa nzoto na ye na esika oyo ozwaki yango. Bible lobete relation moko ezate na baoyo bakufi na baoyo batikali. Na ngongo yo nga en tant que sacrificateur serviteur na yo na kati ba lien nyos bandoki oyo bayaka kozwa banzoto to bengani nyonso na kombo na Yesu Kristo. Mpe Seigneur notre Dieu totiki veve bana nyonso na sena makila na Yesu. Makila na Yesu eza la ceinture ya sécurité na bango. Makila na Yesu mpeza la ceinture ya sécurité ya moko na moko. Mituka nyonso toye makila na Yesu ezingela yango. Nyonso ba accident de circulation to bebisi yango na komo na Yesu. Yo zongisa biso na kimia maso to bondeli to bena lukum na Yesu to lobi amen. Amen. Merci. Partagez les fleurs naturelles, mais pas les habits ici. Excusez. Ah oui, l'ambaté a ma casse na titi. Ah ouais, kaka matiti. Ouais, to comme. Hein? Partagez. Ah, ceci c'est que tu dois donner na libulu. Fungola to. Triplex. Je viens seulement. Ouais, maman. Les travaux de la dette prendront 1 heure de temps. Si la famille veut payer les CD, tellement pour assister au travail. Pourquoi contrat faites-nous confiance, nous allons. C'est fini, papa. Bon, on va tout le temps. On est sur quand les boules. Ouais. Justement, nous dia tu connais. Ah? Les bandages. Les petits choses. Ah déjà, comment sont les ah, tu veux tout ça, c'est le mobile quand même. C'est qui mine. Ok, ok. Maman. Maman. Maman.
Mama,